Honorable ya circonscription ya Mbanza-Ngungu des Moutons Kunku Kifuta Oyo Bapirie Tope Bamasta Tope Ba Oya Ye Babenga Kaye, c'est prévu à Belemaki na installation provisoire ya bureau d'âge pe cérémonie ya ouverture ya session na bango. Gypsy Esangazala Kiwana. Awa na province ya Congo central na mokolo ya lundi 5 février 2024 na assemblée provinciale oyo ezomisami na Matadi mobange na cérémonie ya ouverture ya session ya baeli provinciaux ya province ya Congo central pe installation ya bureau d'âge provisoire ezali honorable Yobila Banzenza Thomas. Toyebi nini elekaka na assemblée nini elekaka na province yango tosengi d'abord bomoko tozala eloko moko biso nyonso toyebake mosala oyo tozokosala ezali mosala ya peuple nde atindi biso toya kosala oye lobi amona ke batante na ye makambo oyo azokozela ezokosalama yango nde tozali wana biso nyonso tolobi po tokoka kosala likambo oyo peuple azokolinga il faut tozala. Honorable Bilolo Maswangi Grâce azali na 36 ans yende secrétaire. Honorable Mbadu Manu Omega azali na 29 ans yende mwana tuka na bango kasi lokola ye molobeli ya bana ya circonscription ya Mbanza-Ngungu azalaki pe moponami honorable des Moutons Kunku Kifuta oyo bandeko ya nzinga pe ya pene babengi ye c'est prévu. Parce que les gens l'Assemblée provinciale grâce à Bana Mbanza-Ngungu. C'est pour cela que nous Bana Mbanza-Ngungu devant de guerre Nabino pose à la calme pour ce pays là. Le Bana Mbanza-Ngungu, Bana territoire nous sommes Mbanza-Ngungu tous les 7 secteurs pose à la calme. Esengeli na biso toyebe te maso malekanaki malamu. Mwana mboka pia